Nigeria is not going to the World Cup. Odoma. Yeah, so we just stepped aside for other countries to shine. We are big on hospitality. That's what we are known for. Nobody should stress me. Nobody should stress me. At least we are big on other things. We win other matches, like matches on social media, Facebook, fights on Twitter. We sabi curse people there. Yes. Curse well. You try and curse us, there's no how. We'll give it as technical knockout. Hat-trick. That's what we scored there. Now away. Yes. We are missing the World Cup. It's a strategic way to rest. Yes. We don't want to overstress FIFA. Yes. That's what's going up. That's what's going up because it's not going on, it's going up. Nobody stress me. Nobody stress me. We're just giving other countries chance to shine. We are too generous. We are not going to the World Cup. We are... Child! Keba! Bayo yemela onye Kimejo jime micha mongo moneo Kimecho ya minyo Mokileza mabe Keba! Vous êtes les meilleurs. Vous voyez que quand je vous le disais, je ne me trompais pas. Vous êtes les meilleurs. Maintenant, croyez en vous et donnez-nous cette qualification. Donnez à ce peuple qui a besoin de ça. Pensez au peuple congolais à chaque fois que vous allez monter sur la pelouse pour les barrages, contre l'équipe adverse. Mais ce n'est pas trop tard. On peut encore le refaire. Vous avez les barrages pour vous rattraper. Mais allez-y à fond. Les gars, vous vous rendez pas compte? Ça va faire 52 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, les gars. Vous imaginez qui vous êtes, vous, là? Si ça arrive, 52 ans. Vous portez vraiment une responsabilité énorme, les gars. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Oui. Vous allez vous qualifier? Oui. Et merci. Nous sommes là avec toute l'équipe, les grands champions qui nous ont fait vibrer ce soir et qui ont fait vibrer le monde. Parce que on reçoit des vidéos de Bruxelles, de Paris, de Kinshasa, même de Goma. Les gens sont en fait terribles. Et les héros de ce soir sont tous autour de moi. Il y a le coach qui est là, je vous le passe. Fédération. Délégation était formidable. Président, bonjour. Coach, merci coach. Merci à vous. Merci à vous. Vous savez, je vous dis que vous êtes le meilleur coach du monde.
kofi. Wewe mko na filmer. Nipige kofi. Nipige kofi. Unipiga nguvu juani. Unipiga nguvu juani. Oui. Bani alibitre sikia wewe imbwa, walibitre. Pumbafu wewe alibitre. Uko mjinga. Uliwazaje tutakufa. Justice de Dieu, yana. Justice de Dieu yana. Alibitre ulifanya vyako vyote vinakatala. Ulifanya vyako vyote vinakatala. Shia! Alibitre uliwazia nini? Uliwazia nini? Tulizidia Nigeria kuanzia mwanzo wa match mpaka mwisho wa match. Unakatala penalty hizi mbili. Unakatala goli yetu hizi mbili. Alibitre we, mjinga sana. Fimbo. Danse ya victoire. Danse ya victoire. Oui. Ando maliso coupe du monde, tu as la coupe du monde. Donc yango na lié lelo na oti musika. Na oti London na ko tala yo lelo, bona ebisa yo. Toujours beta lelo. Pour la son thème de coupe du monde. Bando faut penda depuis le moment sur la coupe du monde, c'est que na mina so combien na botama penanté. Mais depuis on a botama, na tigala au monde na Congo qui na coupe du monde to na ba coupe d'Afrique to ça la pelo côté. Mais le long on est sur la no faut on lève son thème to gagner Nigeria lelo to coupe du monde. Donc on a outil musika na ira pour na sola na yo dans na minga lo baté. Donc lelo to gagner. Donc on a ondima lelo to gagner. Donc en tout cas paiement na kimia sa yo on a toujours na thème to bossa na hotel. This M means Mobutu. This S means Seseko, right? This one means what? Kukungwendo, apparently. This one means okay, Mobutu Seseko Kukungwendo, something like that. So all Congolese people, they know what the means of it. So now Lobaku to Mingte. Donc les lots ont gagné. Dans les Mazaboué, Azoyo Kanga. Ayebi ke moi na mobile yo. Ma grande famille de B52, la réunion officielle. Yo, waouh. Vous savez, hein, dans la vie, nous ne devons jamais sous-estimer les gens. Hein? Je vais vous raconter une petite histoire. C'était hier, avant le match. J'étais chez ma soeur, Nathalie Tanzé. On était là assise avec son mari au salon. Je me disais, aujourd'hui, moi, je ne veux pas regarder le match parce que je ne veux pas de tension. La famille. Elle et son mari me disaient seulement, non, mais 52, il ne faut pas dire ça. Pourquoi nous, les Congolais, nous sommes comme ça. Nous devons toujours prédire de bonnes choses pour notre pays. Et tu vas voir aujourd'hui, on a même parié. Je dis, non, moi, je ne suis pas sûre, on va perdre. Regardez comment Congolais, toi, je dis, non, on va perdre. Je ne veux pas regarder parce que n'a pas stress qui c'est un match. Ma famille, nous sommes à confondre. Et j'aimerais dire ceci, na batunyo soto tolobake na Congo ko bongate Congo boye. Nganzamba confondre nga. To gagner. Toké Coupe du Monde. Après 52 ans. After 52 years, guys. Et ça a facilité. J'espère que vous avez vu la vidéo de notre président de la République quand il essayait un peu de réconforter l'équipe. Donc, tout ça sera toujours positif. Hein? Tout ça sera positif, la grande famille. Il ne faut pas tout louer. Même avec nos enfants, hein, là je ferai une petite parenthèse. Même avec nos enfants, nous devons toujours dire des bonnes choses pour nos enfants. Même dans nos affaires, oh ça l'affaire Moroboé, tu sais aujourd'hui ça marche pas bien. Ici mbanaonte. Yo mon kolobi déjà au laquelle déjà le kozo ça la mabe. Et on a linganze momo baemba soki lelo esimbite soki lelo nazuite lobina kozwa mabendeli wa ya mabenzambe aboya. La famille, son zamba boite ke liwa ezuyote, dis-toi que oyozo kanisa osala e kokisama. Pourtant que nzamba otika yo, on continue ko renouveler bonté na yo sur yo. Azo continue ko pesa yo souffle de vie. O tozora ya ofele. Eh léopard.
Congratulations. En tout cas, bravo. Bravo na équipe. Tout le monde qui notre maman la poutine de l'écriture, Belle-Vie quand dit la patronne n'a pas à la qui on a. Donc c'est venu que misika o batomi tem maman la mubazalaka. Et ça aura toujours exploit. OK? Oh là là, Congo mon pays. Est-ce que vous hier il fallait voir. Moi on m'a appelé à minuit. J'ai même refusé de décrocher les téléphones. J'ai dit non, je ne veux pas. Parce que demain, 5h30, je dois me réveiller pour aller au boulot. La famille, elle a gagné match. Et Nzambe, merci. Donc, si Boton dit merci, Nzambe, merci, Natata Nzambe. Parce que, oh, ils ont ngolu. Oh, ben, papa, ngolu. Hein? After 52 years, après 52 ans, les lotos sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Ah non, merci Jésus. Il y a un bisson de Gonanga. Yom tola lo lam tiato sa obi a nzamba sengelo telo baka nzambe merci pour opesibiso grâce pour toquer la Coupe du Monde. Ezangolu. Ezangolu ma famille oh, Ezangolu. And for the Nigeria people, I would like to say something for you guys. Just be strong. You see, even us, it's been for 52 years, we didn't go there. But today, it was like yesterday was our luck, with God's trust. So, we are, how can I say, we are happy for us. But for you, we also happy for you because you made it until the quarter final. So we are so proud and happy to have you together. We play together and at least you can know and you can see how DRC is a loco Yamakas. Nawa Kochuku. Oh Kochuku Nawa Abi. Oh, Congo mon pays. Bana Congo tozima na maboko. Congo elonga RDC. Bana Congo tozima na maboko. Congo elonga. I Congolais nyonso main dans la main. Congo elonga RDC. Bana Congo tozima na maboko. Aïe. Hey! Les goûts de ça. Ma famille, je vous love. Je vous love, oh, je vous love. Mon équipe Congo la biso. Congo la biso et kanisi singa subanje mebela tangwa kala. Notre cause est juste tokolonga baiser les judo ya 52 ans bapesa biso. Et fungoli biso turo ya toke na Coupe du Monde. Congo. Wow, Congo. Fatime, béton, ah ouais, les goûts de ça, Esther MM TV, Esther Mavakos, ma soeur dit notre mère, t'as vu ça? Did you see that? Tell me, did you see that? We made it, and toi na kondima, tant que to kiende, na mondial. Tokozala jamais déçu, tokozala jamais déçu, digi. Fula bagota mukompla. Fula bagota mukompra. Abonnez-vous massivement. Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous avez regardé. En tout cas, abonnez-vous. Ici, Chebé52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez la petite vidéo. Ça nous fera énormément du plaisir. Je dis un grand merci à Fayoulou Nambafo, Nicole, Mutombo, Nambafo de nous. Voilà. Tobodanit. Bisous, Gounadi. Dorcas Njoli l'international. Ah, yes. Et t'es dans comme guito quoi, bien ça filtré. Congo mboka kitoko Congo mboka elengi.
Mbogelengi, ayaya, Mbogelengi. Bonjour la famille Ezali, maman Joséphine. Liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product. Ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé. Produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga ipona problème ya ménopause. Na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone. Alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto, maux de tête, oubli na komaki na oubli moko kosaka nango te, insomnie, nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango ya lobi non et seigneur na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skende même musala te ozana problème ya diabète contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozana problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo tumbi sa santé na yo ko hésiter te o contacter nga na numéro na ngai. Ozana problème oyo basuki zo katana, ozana problème ya peau, ba produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso. Ozana problème nini zo déranger yo ko hésiter te, prostate zo tumbisa yo ko hésiter te, nini zo tumbisa yo benga ngai ba produit oyo eza ko sunga maladie nyonso tout. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki pe kosala oyo oza nango te mais ba projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na téléphone pe na kosunga yo santé na yo na yangai eza na prité na lingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yeli bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non.
tika tokanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner yo mpona estomac produit oyo kosoigner yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezalaki na 10 senado yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te